Bonjour la famille, certainement vous allez bien. Et on va tout la question sur qui des fois qui paie là. Tout le comme en français c'était pour la restriction et na ça qui live moko samedi, c'était prévu de ça live dimanche. Uniquement pour la question, mais dommage que je ne me sentais pas très bien. On a récupéré hier, mais ça n'a pas tenu, donc certainement samedi 4. Alors, ce que vous devez savoir sur les 2x2, dans cette émission, quand on a le bien chaîne, même les GDTV ont fait un bon mon ango, na kota ba live, bon mon émission mon na sala qui uniquement pour membre qui 2x2. Si vous devez retenir un membre qui paye de la topé 2x2, c'est que n'expliquant qu'il l'autre fois que pouvoir vendre dans le keto, ok, tant que le keto, ils ont place à sentir te. Ils ont parti de ce jour enfermé, sexe, ils ont là les bossos et nasima de une partie à mon Congo et de tout autour et à Moutou. Ce qui veut dire quoi? Mystiquement, et toi la moitié, ils ont là na ba entraille nae, ok? Na ba trompe nae. Ya mobali, ils ont un rectum nae. Et ba pratique wana ya bakide ya kipedula. Ils ont pratique moi au kilte. Je crois que mes gars ont expliqué bino une fois origine à fellation. La pratique eximée, la pratique occulte. Une façon si c'est moi on bat l'énergie, il y a décharger. Il y a un moment où Bible les oloba, à coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Et bah on balait une abomination, ils seront punis de mort. Ils ont la pratique où ils ont à supporter kayangote. Ils ont ba abomination à sakanate. Et tout se passe tout autour du sexe. Parce que, n'expliquer une autre sexe, c'est un moyen le plus rapide, facile. Il y a qu'au vider moutou. Il y a qu'au yiba moutou, il y a moutou, il y a un peu à recharger moutou d'énergie négative. Parce que les deux deviendront un. À moi, le bagnon se zate sur l'année émission, on a bien à comprendre. Alors, moi, mon bali, où il va visiter tout le temps à Sima. Moi, mon bali, il va tout le temps à Sima. Et non seulement, bah oui, bah énergie, mais bah aussi c'est vigueur, bah aussi c'est qui mobali, parce que c'est la force des noms. Vigueur et mobali. Et le faire au sala en autre, il y a un moni bal lembaka. Oga mususu, surtout baba sala en robomba ma. Abala anda quoi pour satisfaire mamate. Et plus tu le fais, plus c'est si sur ma casse. Et plus grave, ça va pédou les belés. Batte les mains sauter. Na batte manger bela va pédou là. Na pesa exemple d'autres fois on a vu sur Fortina, na pesa que moi je n'église moko. Na Kinshasa que soit disant bon le moto manjo les amants qui ont. Na landa une fois la chaîne moko je expliquer, hier à télé main sauter. Ah oui, à fois que ça retrouve visiter na Sima. Tu as son de m'avoir ou mobile. Mobile qui toko. Et bon remarquer pédula généralement bazara mibale qui toko, mibala bambinga, mibala milai. C'est ça l'œuvre du diable. Bas aussi l'isayo qui bon mobile, bas aussi l'isuba longolo gloire parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Bas aussi l'iso qui mobile, bas aussi so gloire. Bazo réduire yo na rien. Tant bas zoyo na ba pratique wana yasima, on te réduit. Donc, sur le plan spirituel, tu ne représentes plus rien. Donc, aux a l'autre côté. Bandego ba ebele lelo. À cause de ma poster, à cause de mbongo, parce que tu fais un magambo. Si c'est ton cas, ressaisis-toi. Nzamba capable de restaurer par opé so bon moy. Et opé so musala, et opé so mbongo parce que bambongo yo ya lolenga bongo. Bambongo prostitution. Mbongo nyonso mutu azo nzela ya mabe profitera te.
prostitué mota tonga ba immeuble ato bimana ba ministre eza ba mo moka ya ba boom ba mo moka ya ba luxe ba vie moko boye et ozana na likano suku tata oso manda kote et osimba pété en fait c'est compliqué bien mal acquis bible le profite raté et l'amour et l'argent c'est les racines de tous les mots ils ont un problème de repérer bon mono na Yesu il est le chemin la vérité et la vie en Jésus il y a la paix ba pratique on a ba nego moni lelo et comme Jésus en plaire na mode pourquoi simplement parce que Apocalypse 12 Bible zolo baké Satan a yebikation na ngongate et on a maximiser ba potentiel na ba force na ba stratégie objectif ezaka moko Jean 10 koyiba ko détruire pe ko boma azo viser o ezakati na ya motu ya yo mwasi yo mobali fais très attention à sexe te expliquer que en rapport sexuel est une procuration au père motu sur ta vie na ba zone non contrôlée non protégée yango moni par le sexe bako salo nyonso bako bebiso vi bako boma yo bako réduire bambula bako yi totanga ba passage biblique moi on le bagnon sur zate na pese exemple belé un garçon un jour a pris maman tout comme ça dans la ville avec mes amis tous aki 3 na zo musa te me ba on bazoaka bo ba interviewer ba on mona tourner j'ai compris que ba on ba ndima ba deal parce que ndé on a bisenga que non musa les ana au salaire de 150 dollars so na ndimi kana koma mwasi na ye abinga na boya kimi bande kon ba master nga certainement ba ndima ki ba photo de 150 dollars na mois voire même 500 voire 1000 mais yeba ke o bazo zoyo eleki o wana plus grave ce qu'on a ba bepse lovi parce que moi on a repéré son temps nyonso ta molaité et comme à un moment après avoir utilisé le papier hygiénique ba boka yo yango le ba l'autre fois na émission et maman on moni tato ceux qui indien ceux qui pakistanais parce que mikolo ba pakistanais ba indien ba mona succès o apé ça ba 300 dollars ba 500 a ofofra ba voyage na Dubai moni immeuble o atongara na Wileri immeuble wana yo mutotongara noko frère o moni immeuble wana o ezalaka na en face ya ceux qui échangeur eza yo ndo mutotongara ngo so yebarate nda zo na sima mon bambon wa pia ko wana yo mona rake énergie na yo ndo mutotonga immeuble wana mais c'est juste pour un temps après que si c'est à bord la papier na loba l'autre fois koza mobali eza elembo ozala eza elembo ya kozala eza kozala autoritaire na pesa exemple na binzambe ba benga mama te ba benga papa le père c'est le chef de la famille koza mobali eza kozala autorité mobali tango aza excité telemaka eza elembo autorité sikoyo à force à visiter mingi na sima et le ballon pasteur moko ya ivoirien même si tu vas crier tu n'es plus garçon basili sio ki mobali basili sio ki bopikiliki basili sio nyonso ta force eza na sima yo moni nzamba boma Sodome Gomorrhe pona ba pratique wana occulte bimala makambo yaya même vous qui le faites aux hommes à moi si ote tobalana c'est diabolique il y a des conséquences néfastes à Rosaranate à part spirituel généralement basuka na ba cancer à la colonne généralement surtout ba pédoula Afrique ba miliki wana et puis ça ba maladie et puis ça ma boumou et puis ça ma kolo na pesa témoignage ya mwana mobali moko azana même cas bon la motema nzamba okila ema parce que azana mbongo te okesa les opérations akangi parenthèse vite moi le bagnon sur il y a tellement de conséquences au Saranate spirituel gâté même physique abeta le solo garçon moko ya chroniqueur ba piéjara et ba lobi ozala rapidula awangani a minute sili et salut la famille
nabetaki lisolo ya en fait nalobelaki Pedula fe na kotisa na continuer témoignage moko napesaki wana ngai nazalaki liba na bosani vike busy nauta kolemba ndenge akomeli ngai suite ya lisolo na banda kobeta en fait na banda kobeta lisolo so olandi video wana te landa video oyo nakomiki Pedula naki 2x2 pourquoi lelo tozomona yango ya ampleur e baconséquence na yango na banda kobeta lisolo ya chroniqueur moko ba 2-3 ans passé bato bele bakoyeba lisolo aza youtuber azala 2x2 siko awanga na yango moni na ba 2x2 toza na 2 sortes eza na bao basimaka yango bao bazala mpenza bamikomisa basi oyo bambengaka basi balataka biloko ya basi na bao basala yango ya kobatama ta mosusu sikisi asimbaki barekomande mosusu mpe aolanda mbongo bapesa ye mwa ba100 kote moko boye pesaka nsima vite fait bapesi yo mbongo ok asango ya kobatama mosusu azobatela poste na ye bref ndeko wana bato bele bakoyeba lisolo yo ozala Pedula ete nga na noko yo ozala Pedula te rien nga na mobali bandeko bapiéja ye bapesa ye mbongo ndenge ezalaka kaka ake komitika ye azoyeba te mokili oyo ndeko mwasi ndeko mobali oyebaka te banani batalaka yo banani baoluka yo yango fo ozala très prudent akei mpe na rendez-vous ntango akei kuna nzoka nde noko wana si aplasaki kamera siko kamera yango atiaki ezozwa kaka moto oyo bazozuba epuis na matosi oyo bazobakela ye mokolo matosi amonana te ta baprofessionnel bana mokili kamera mpenza ezozwaka ndeko wana bamatisa ye so mpe likolo ya motalaka ye so mpe likolo ya biloko nini batombola ye likolo amata likolo siko ye tata wana ye azalaki kotelema na se bandeko ka nde na explike bino aplace kamera ezozwaka ndeko Rodrigue na matosi tata nazwa so mpe Willa Johnson olimbisaka ye so mpe Willa Johnson kosekeza remede butika na seka so mpe Willa Johnson soki mpe Willa nini soki mpe apetiki wile na monduki na ngondo apetiki bandeko abaka ndeko mobali wana bandeko na nsima iwana ya sembuki kingwa semboli munoko afungoli aza kolela pe ndenge bamama balelaka kion wana nyonso nini kande na bisa bino l'autre fois ke Satan afungoli bato misu bamona mabe malamu encore orgasme ezalaka kuna elengi wana yango moni bato batikali bakangami na bamitambo wana voire même des femmes oyo bazokosala bapratique wana na bandeli lisusu ya bapratique moko diabolique et ce sont des pratiques occultes. L'autre fois on expliquera bien dans la vidéo moko ezalaka na ba rituel mususu basalaka accompagné ya ba acte sexuel et ba jara ba pratique oyo ezanga te ya sodomie ya kolembola et autres. Na vidéo précédente on a salaki na banda koloba boy force ya mobali evandi na rectal na ye ok yango moni bible na Lévitique ezopekisa kolala na mobali na nsima ngi balalaka na mwasi nzambe ayebaki ke etwala mwasi eza bénéfique mpona mobali na ye yango moni nzambe apekisa rapport sexuel avant libala car les deux deviendront un. Je crois n'expliquaki yango awa tolobela mambo kaka ya ba pratique sexuelle parce que le péché du sexe ya lisumu omema bato ebele na lifelo mes frères et sœurs na betaki sete na lobi ndeko mobali likolo ya mbongo soi-disant
baza kosilisa yo ki mobali te, baza kosilisa yo bopiki biliki bokundu ya mobali, kovisite yo na nsima. Avec le temps tu ne vas plus fonctionner, avec le temps okolemba, avec le temps okokasute. Pourquoi? Parce que brise babuki pon wana oyo esalaka force na yo na nsima entre rectal na yo na partie intime na katikati wana eza na jonction moko ezalaka wana nde eloko esalaka force ya mobali. Boconstata eske bomitunaka pourquoi so mwana mobali osala besoin na toilette atelemaka? La force masculine evandi na partie génitale, na appareil génital na ye, na partie intime na ye. Et diable comme azali oya azali wana yango moni lelo oyo bandeko bomona mokili komi pollué, lisumu sexe même bato belé na lifelo. Ça ce sont des abominations. Bible benga kutu péché te mais abomination. Yo mtoza na ba pratique o bimana maambo yo nzamba alingi yo, Yesu alingi yo, pesa bo mono na Yesu akapaba okangola yo. Ata soko telema asute nzamba akapaba o restaurer yo. Na yoka ba témoignage ba pedula o batika ki pedula bakomaka ba impuissant mais nzamba restaura bazonga mibali. Dieu est capable de le faire dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Lelo ekomi ba pratique moko biloko moko oyo bon eza nango se bomba te. Phénomène on ekomi tellement à la mode. Pedula na bana mike, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du diable. Parce que objectif eza moko amema etuluku ya bato na lifelo. Ya omonya kokanga bato na bamitambo bandeko na ngai. Nzamba kangola yo. Nzamba okelo mawa. Sois conscience. So kuta na vidéo eza hasard te. Eza parce que nzamba a besoin. Abikisa yo. Et il y a que lui qui peut le faire. Que Dieu nous aide. Néanmoins, comme on a besoin de suite, il y a témoignage et on a bêti du solo. Mais si vous avez mission na MDGD TV, ma foute est sur la chaîne YouTube na ngai. Bon, l'émission a plus d'1h30. On a meké ko expliquer en long et en large profondément sur ma pratique. Oyo. Il est tellement satanique, diabolique. Le lobo moni commis partout. Même na bato nzambe soi-disant ba prophète, ba pasteur, na musique, partout en fait, partout. So ko sala alliance na tata wana soza mobali, atino na marambo so pas moi si, atino zo baninga basi. C'est ça, eza parmi ba abomination o epesa nzambe kanda, o matisaka nzambe mafuta, o kabolaka moto na nzambe. Et à se rassurer que comme si kana nzambe pour y asamsane bien à vie na yo. C'est ça qui pédula, qui des fois dit tellement diabolique. Lelo bat balingi mbongo, balingi lokumu, balingi kombo et bazoko isama ba piège triste et regrettable. Bato belé to ebele vandinité bato ba kombo ba misisa ko kolobate et ba yebani peke ate wana za pédula, ba journaliste grave. Ngomsuno solo amuninga mo journaliste epsinga nani oh wana moi c'est assez alémé au moins c'est un divorce alors bien bala misapita bala mobile. Je crois bolandara plus ou moins 2 ans passés, 2 ans ou est-ce que quoi qui bah voir ce journaliste va nous saler là musicien Zoua bozo e bano musicien na obeta concert na mboka moko na otanga kombote amemi muto mosusu ya sali Zoua et inda na réseaux sociaux ba vidéo na ba photo comme ko bima na ba defo de misu bazala so na ba mboka nini ya bavandi na ba makolo grave mamba mawa ya pasi ya somo ya soni bambinga mibali kitoko ta ba viba ko vivre wa ba bongi bazala mibali ya basi. Je préfère encore un homme je préfère encore mwana mobali wa azana basi ebele ke mwana mobali bimala ba mibali shish nzamba songa o papa yo olanda ngai nzamba salo grâce. C'est pas par hasard écouter la vidéo yo kambela peut changer de direction, ressaisis-toi mitika maboko nzambe a olimbisa yo pa obikisa yo. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo, merci.
MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.